à tous, bonjour à tous. En tout cas, annonce Nabiso Alelo, moi, que c'est comme Zali, parce que le baramato et les karamutute. Manike, come here. Come here. Babani en anglais, t'as dit, m'talaxa, on a bossani dictionnaire. Sit down. Come here, sit down. Vanda. Bande kolikamba ba visa oyo na mutu azaki na posa. Ya ko désactiver ba visa te. Likola mama oyo. Fallait ko désactiver ba visa bato. Manike okoch hôpital. Manike okoch hôpital. Demer, bonsoir. Bonsoir Saratola, bonsoir demeure officielle na Saratola TV. Sincère condoléances na maman Nathalie Moussibou. Mbote na bino sobozo na biso Bellevue candidat patron na Poutine. Également na tonton Bev, Thierry Bomba le pharaon, Mobutu. Topesi autant son mbote papa Diego Milito, bande retour Rolanda de partout dans le monde. Maman Maliane, ma sponsor officielle. Bisous à toi par là. Merci beaucoup Nyangi. Nyangi, est-ce que il y a seulement Niké va désactiver? En tout cas, ndepé tozoyoka hein. Na moni vidéo mo photo mo ozotambo ape na réseaux sociaux balobio ba désactiver à coach hôpital etc. En tout cas, ndepé tozoyoka. Alors sur les solo na banza barbara la bouche qui parle trop pêche. Et peut-être que il y a mon ami à creuser qui propre tombe pour le OCP na monté boutique et l'empoigne et le OCP la monté et le apprécier te ba tia on ba sanction na bato ko sangana na bango te okenda na bango et puis ezaki à compassion donc bato ba repesa mieux que ça bazali c'est que mieux vous ba récupérer en okende no ka ba pesa yo mususu en tout cas sur les abongo na comprendre pesa maloba na ye moko donc bako tikete ne loko ezo déranger ezo zangise kimia donc d'autres baza ces personnes na passeport en été passeport mutu musu apesi visa mutu musu apesa pendant que keno ko sala c'est pas mutu mususu quand même ça devenait un peu de trop en tout cas peut-être que ba réussir à satisfaire besoin na OK loko ezangisa ki okimia bongo et puis tant ba sangiso na batunyon so tu vois en tout cas peut-être que cause là pour toi c'est pelete nga keye moko zomona peut-être kuna akokeye moko en tout cas sur les abongo moi je pense que c'est ça mais sur les na bongo te là mususu pe fallait za monter à monene ya ko ba y passer ba ma mususu peut-être à cause a pas beline pelo mususu oui na Kinshasa ba malaria en tout cas tout temps on kati so kai mo mukolo nzoto ndako biyaka peut-être demain pour ça l'émission ko ça pourquoi belaki oui bitango lo babongo demain est-ce que ba ki mani ka pesa au challenge au kokate yani ko vendre la farine na mipeni tinga na ko vendre ya mobile ya batute ka se pesa au kokate. Il faut ata la bilongi ya batu nini faut pesa ba challenge yango na oloba tanga ko ya ko rappeler OK ya zande kwa fali lelo comme benga fali petit et ça problème te en tout cas na kindeko na bona ki belle sœur nda osama kamuna ekuna nenga solo manika mkola fali so za mkola fali siko boya na bengo mama poani siko za 50 ans osilika poani nzoko za tina mukolo afali yo po benga mama esenga na za mama te ya silika makasi alinga te oh ya solo alinga te asilika menga pena mama alinga te ah bon siko tango fali akomi de petit na yo fali aza ya shinga te azape papa siko akomi petit chez yo c'est que manike yo za ba 50 nemsu maloba à cause de la génération mon abaya te tabi ya za petit oyo ka te ya falite ya sisi oui oui so tali pe manike ka pacha chokote mais so tali bien ana bari di loka ya sisi mais ya sisi ko za ya choko nango ya pembe moi pembe pe boksa beauté ya esko za tellement mon punda izo ndingwana OK bakoza baje natala ki pe menko sonné na sima ekuba son utakola menko saboka so samboka yesolo talagawa Moi, le bisika au talaka batou.
C'est pas possible. Non, mais courage n'est bon rétablissement. Voilà, voilà, voyez. Sarah, ils ont mis un bango. Africa a fait. Africa, à la bande, il y a des mères à détecter. Si le bateau bazar de nature, il y a un bango. Soit ça, c'est plutôt détecté. Est-ce que ça a solo peli kamba obeta? Somme tana zemi beta mbao. Ya tondi mena kaba kokote to sani. Po tingane na abona na zemi te na osimbe ebe. Ebeta mbangu yanga ko beta ya mbangu de zemi. Pardon badi. Tole kali kambwango. Papa Chaka Congo fike salam. Oh. Artiste en danger. Papa Chaka Congo. Batu basungi ete. Bon. Il n'y a pas ces que Papa Chaka Congo a une initiative où ils sont accompagnés par le ministère de la Culture, ils sont accompagnés par des artistes et des artistes en danger et qu'ils ont forme moroboué. Mais ce n'est pas tard. À coup pour honorer mémoire naï, bah qu'on peut savoir ta forme ou single. Pour les hommes t'as les matambola. Parce que malgré ça qui les camarades à boire bien que tambola l'andé no bofingi et bandol les bisete. L'obiso les camarades le kaka. Papa Chaka Congo a confié un carnet d'adresse que les camarades rebelles batikale en via. Mais ba négligea et ba pesa valeur à zao mérité. Ba tu basungi te me fallait atina ki enveloppe. Ba tu musu ba pesa ba contribution. Ba bien sombi liwana. Te ba tira bilo modèle wana ko. So ba sunga te ba pesa enveloppe et sombi sous liwa. So les journées que les gens arrêtent de dire des bêtises au fait. Ouais, bazar ça te pose ça au sunga. Allez lobi mutoza na pasi, fallait abina boy na ngai, fallait comme na sombi liwa. Ndenge botuka batu. Botuka fali mbongo na ya pesi et sombi liwa. Muto azotala neti mutoka nga. So mutabeli na opesa mbongo. Na opesa te. Tunga mta media. Non, pesa te ko na liaki mutu. Non, pesa te. Bon, na bambongo otambo na mutu ka koma bo lem su bambongo na mabe. O mwana lo bo créer siko na ba mitema bato. Yango lo be koma ba mama Denise ba sunga te. O ba mama Maya Mbondo ba sunga te. O ba tu bo ba Belvi Kandi. O ba Belvi pena tu ko na bureau na azo pesa lo te. Ah, fali kuta pesi bo ba sombi liwa. Nga pena pesa na somba ni. Cercueil. Ah, bozo mon. Donc batbati ke lo wana fallait appeler ça qui parce qu'ils avaient une intention de sauver vie nae. Soka yebe kalinga kufa. Je pense que elinga gezalande bima la mboka ke na mboka mususu ba ke landelo traitement ailleurs. Nga ya pas sinezaka que prise en charge des oakindeta. L'état batba sangisa ka bambongo ba pesa ka ba intervenir, ça a pris un peu plus de temps. Or azam oyo artiste ne se fait se sentir dérangé na état nae. Parce que comédien, peintre, artiste et musicien tout fait se sentir dérangé, même biso ba culturel fait peut se sentir dérangé, to bouger un tout petit peu. Dans cette émission moko to ba Papa Chaka Congo à un hôpital, na ba kitango comme en cotisation, biso tout il faut to cotiser ba ça biso aussi. Neti boy. Papa Chaka Congo a koufi non ba kotinga tana groupe à contribution à prester. Nga pe na zate. To yebi ata tena na sali ata groupe à contribution à presse pour lancer la enveloppe pour lancer quelque chose que copé ça. So les até to ça l'organisation na biso bato to so la biso na biso to créer enveloppe ate za ka 100 to bata so boso bata cravate to boso bata ni to te opesa to créer des mères. To tara komona a bato baya kolela baya kosenga jusqu'à ce que baloba ke biso ba journaliste to na biso ne lokote. So bosungi biso te ebembe kopola ba kotizeni. Ba kotizeni o ndeko na biso mo akufa bato bana mbongo te na ba bato bana bonne foi nazo associer bato nyonso tuté ozomona malamu balakisa ke ba ebolata ba kitoko bana kabelo tina loketo mais ero bimisa mbongo ba osala te malamu balakisa ke ba beta pati ya kilo ya solo basomba pati ya moto zoma na izine pona ocha choko mais pona cotiser te wana to beta masona bonté bato baza rempli de bonnes foi les obligations te ata to créer na biso groupe te mais to ko s'organiser to sangisi peut-être jour avait mortuaire to avant jour avait mortuaire to ke to pusani liboso ba papa masumu ba papa lombe to ba papa mikolo o ba na tête ya organisation to bitem biso pe mukie na biso to chaki yango ateza 50 €. Le problème est montant te problème est geste au sala po mudora Chaka Congo ba mama Denise Baza mudora Chaka Congo ba papa na biso ba fali pour bazali ba vie bololo ba culturel et belé baza o ba ko en charge ma Chaka matanga Chaka Congo koko kozanga mutu ya okunde ya
kundate. Donc voilà seulement tolingi ne ba artiste bas à l'impliquer na kata makambo to ki saipé a pécipé quelque chose na ouais ba bien fouti ba séjour et à morgue. Ba séjour à morgue. Donc c'est ça au fait c'est qu'on veut que chacun puisse se bouger. Comédien mo aninganité. Na mona ki ba papa masumu na papa elombe ba kenda ki na matanga ba ke ko solo là. Donc MTPC kendaki. Donc on va yoki certainement que ba ozonga siko pour que ba ke ko s'organiser. OK. Donc yango na ba ke biso pe presse total ndenge ni toko ko s'organiser. So akoti biso na groupe gloire à Dieu. So comme ka ne makam na bino robimisa ba montant pour na ngai mo matanga c'est comme ça montant te. Ouais. Mutu apesi otie OK. Mutu apesi otie OK. Bosangisi, OK. So comme ka makama ya pesa 5 €. Ya pesa ki boye. Et maintenant quand on va comparaison comme on va problème belé ça on veut pas. Merci beaucoup de mère en tout cas repose en paix papa Charles Congo. Apé malaki bien sale belé. Benganga tolayaka yandimo sazo kufa. Faut to ça l'émission, faut lancer l'émission. Après quelques jours Batindi yandimo c'est Afrique du Sud. Grâce à Chaka Congo ba émission na mais koka moyen mon kwa kufi dans la motivation c'est les bénéficiaires exact. Merci na ba yivi pa no ba kenda ki sur place. Neti boye likama bongo faki ata yivi pa na mobiliser pe bisonyo so c'est subuya na nutala Chaka Congo za boye tokeni. So tokenda kata mo ebele bon ba 10 na biso ngia déjà bima et puis na neto ngia to relayer ngo suffisamment na ba chaîne na biso malheureusement. Prochainement bandeko na ngai ezali kama contrat ya mbongo te mutu soki azobela boyebe esika ngo ezali soki balingi image to ata soki okei yo moko tindela biso nyonso tokabola totia yango na bachaîne na biso pour aider biso. Donc voilà, et aider peut-être mutu aza dans les besoins. Donc voilà. Merci beaucoup de mère to kotina affaire Duche na Soleil. Lina bomi libala ya Duche na Soleil ngunga. Soleil ngunga. Nakalemba kamino na yete ata balobi na kotiko jamais kinoliwa oursi ya motane zela tu es l'auteur de tous mes mots que veux-tu que je te dise encore héritier pour changer eta banzimbo banda oyo kitoko OK banzimbo kitoko nakaza komele ba vocal azara suste bite wala pe mungongo ya wate zaki na jeunesse nyonso penza te wana na yebi makamba ba ya ba video te azano a pur ya solo côté spiritualité qui pur tanga kotika makamba ba video ni obeta so vidéo ni j'étais là je sais pas pour ça qu'on combien et même belé ça tout ya yo mgongo baby est-ce que au moment voit embela soleil sora imbaki ngata na ndimo nzambe ngeza kitoko mais voir on des susté en tout cas au fait Lina obi ke Lina likamuni so otali Lina na makambo lo basali ekokanate ezabu saka kimia obi ke non di mate ou bien babosani kombote te badwa bosana bando benge Luna make luka Luna nzoka ngate ye moitié photo beza Lina au fait ngako na mit ngenda bando mituna bakutana e wapi pe bien na SP nazoya baba na bi bakutana na SP au fait nga na makambo nyonso ton ya osi ya motani azaki nyonso kolinga te balo ba makamna e balo ko ta makamne te pako azaka na ba miniature te na ndo ba ça devait cacher quelque chose ayebe que certainement na ba dossier o ego sala ka vanda na mi est-ce que bi que so to lito vandi so alibela to tiko makambo eza pour moi je wana babi na nga sara so linka siko to ko kangele mwana auto bota na lemba makambo eza na lemba lisusu makambo eza te demain ye mo ebi po ani soki olobeli ye akenda kokomela YouTube ayebi po ani sala ngo c'est triste ngata ngalo atinaka bat ba benga ngai pour une émission na salaka
kolobake oh alingi na été botika makamna ye a comporter batu ba plainte a kokangisa batu a kokomela YouTube a bloquer ba chaîne. Moi je dis c'est quoi autant d'agitation kutu likambango a une personnalité publique et puis likambo ba côté les pe na trouver que normal te mena lobaka azonge soute so azongi na ya to suki wapi azongi to bolobake to ya ko mama ba vie privée na bino bo bena nini vie privée que nini ngo sa vie privée est-ce que boye ba que vie privée za mamboza na banda kuna bino ba memi matière to ebi bango biso to ba analyste ya makambo to moni ba fait moi si na yo moko ay kokoma et puis quand tu es piraté o la mukana tongo message à liboso bimi bosali vidéo ensemble bolobi botala compte na biso eza piraté bon lekisi ba message mista numi nebimi lobi pe boko zonga na bino boko tambo na bino so neza ya biso batu to lobite so neza ya bino boya ko misambwisa biso to ta bino na lisu ya mabe o boloba na ki na réseaux sociaux eza pasi yaya oza star ou personnalité publique bazalata ozo tromper c'est-à-dire il y a une différence entre un mobile à tromper ou na mobile à za mobulu donc yo sande mobulu otali niveau à notoriété na oté otali niveau à succès na oté moi si outi obala na moi na 7 mois yo pe moi si ngo ozo lobake 3 ans après 2 ans pendant que bobala ni ka to ba pesi d'autres ba problème déjà bandaki ba réanimer 3 fois au boti moi na 7 mois ozu sous zemi pendant qu'on a moi na 7 mois c'est dit bino pe bozaka batmo pe ka bomi tiaka na ba problème pour ngo ba so que ours ya motane yo yoka na lisolo te mobali ya pembe akimisaka ngungi yo kana lisolo te ke ye nenga zabu aza penza bo soku biso bato to vivana ete to ebi ete to yo kaka ba eko yo bangi to zwi risque ti ba pese lo dot makambo ebima ba comédien kutu ba ata 5 ba eko ezata 5 personnes mama na bana na kati ya oursa bota na grande sœur copine ngati wana ngana na troisième des humanités nonja na bana ebele ngana na troisième des humanités parmi bananae doza mutunga na yebi na internet te OK ba vie privée ne ba vie privée ne ka pona oyi na réseaux sociaux ngana yo capacité pona makambo bino bwana on comme problème non capacité pona bana ba parents na biso ba bima ba zobe ko maka ba parents ba bomba makambu mabalo e bombi makambu ba parents baza ko bomba makama be ya ba papa te baza kile ko boya mwana tala papa na liso salité likambo soneli ya ye na papa moi il faut continuer qu'on respecter papa moi pour ma belle se couper ça que papa ndaza mabe et puis ma belle se couper maman penda baby saki ouais mais yo ça là que likamuta ko komi bo luka bo protéger image ya maman pas bana bozo luka bo protéger image ya papa pas bana ba voisin ba yebate et bi maka na propriété mais lo bwana secrété c'est dit non seulement bo ganga ba voisin bo ka ke bo swani mais comme na niveau que na mokili fo yeba yo moko kimawa ya mwasi na otala ndisi bana boy zemi ya 7 mois mwana ya 7 mois na zemi mususu yo moko pe ozomi yo kamawa te c'est-à-dire déjà pression ya ba problème ozana ngo ondimi pe pression ya réseaux sociaux oyo komi tika na réseaux sociaux abete biso lisolo ya santé mentale obiso so to négligeaka mutu akosa dépression na mama dépression ça na même après accouchement. Et comme ça coûte neli azoko kako vivre na nuna likambu ya après accouchement ta zuizemi na makamwa se kwele na mutu on peut comprendre sa réaction akoka se maîtriser est-ce que yo mobile yo sali ni pour no calmer moi si na makambo ya na internet démarche ni osali malamu ka yo ba démarche yo yebi procédure à kitoko kokomela YouTube pour ba signaler biso pour tobi mamna yo démarche kitoko yebi nzela a porter plainte mais nzela oyo yebite yo ke ko boma moto pour que makboswana metika na privé alors mona ba comédien bazuma boko bandio komela bato obochela na se ye jour bo ba finga bino akomata lobelo ta komaka pona sila aya komaka pona sila ba finga ba papa lombe na basi minene basi mikolo ya théâtre alobati alobaka pona sila mais bino bo prendre soin pe ya wa komela bato tika lobela tika osala bo etc non à assumer à vivre la réalité à luka solution biso to na ba vie privée na bango te ba sela ba belge analyse la canalise non akangisa mutu te non pas le baté obo signaler et puis ça peut être que ba fingio ba yo ko so likambo ya ko démentir maman mona no mutu alobi po ba lo bala lina soka sente yo lobi so so ya se plaindre ka sundoli ona mwana ça veut dire que ça ba to ba se plaindre ka sundola ba ona bana parce que azolo ba ke
moi c'est atika anda kune ya libala te kaka po mobali a trompé donc c'est que makamusu so eza donc ya ours ya motane azana mamwa minene mais ye wana komela biso Hébreu 13:4 alobi aza mobali abalani kana mwana 2021 to ba ucho balana abi aza mobali ya mwasi moko abalani na mwasi na o aza na intention ate ya ko tromper te atie Hébreu 13:4 que le mariage soit honoré de tous que lit conjugal les à la souillé pas même 2 ans Yoana a se retrouvé dans verset oye moko atiaki yango ndo boya to selo banalise ke ndo fin de somba na YouTube yango nde raison ça la ko comme la somba na ba réseaux sociaux omoni na vie faut za simple sans akim obi mutu lokola Pierrot lindombasi likamune ko ya na internet o gesho likamune ko ya na internet o vandi totali to biti ya Pierrot ya décor ya gesho to vandi pe totali to biti ata to sela ngo analyse to sola nanu vie likama oza na oni baba yela nga likama décor na benga emba mo décor ko bango nyonso nde bazana ba dossier na bango yaka yaka babona biso to benga na biso na benga nga bi décor zo likamunu ya ni reconnaître moi na tel abi oui non reconnaître na bientôt la za mwana nga mais na ko yo sa débat ya makamba bana te elle est très claire à expliquer aloba ngote alobela actualité wana te ayo le bango ka jour na auto yambe a expliquer pourquoi maman na yakana na média alobinga na ko répondre ete aloka na oswana na makila nanga asala o amoni mais moi naza mwana nanga na botaye avant le mariage de naza boy non na boti na mututé pour na bali officiellement do ata na bota ki tant tozaki na makangu na mwasi nanga na ki libre sikonde na bali boy non la bota mututé donc so mona que o mona pe bazangi maloba batombola ki on a TikTok mais bakoki okata wana te batambusa basela ngo analyse te wana bakati parce que bakokate bakokaka eloko weke omoni ndenge muta gérer likambo mais lokola yo linga osala bras de fer na bato ya réseaux sociaux o signalo funda na YouTube ebite ka YouTube ya lelo to contester démarche na yo to komeli YouTube to prouver que muta sala intrusion na vie privée na haute aux personnes publiques bon ça ni bobenga la police bobenga bato ya kanga biso lokola miyibi pendant que yo saleka analyse bon tina doit beta bato na nzela c'est parce que ozaki na simplicité te na bato yango okoma victime ya makambo bato batomboli na réseaux sociaux yo tina bato babenga ndeni yo benga nga lokola yo tindela nga batu ndeni pona nini yo sale émission na chaîne na yo numéro na yo eza wana na chaîne fo ni ko tinda ba so benga éclaircir nga ke ya tola nga na bate belé ba benga ya za spécial toke ku musika te histoire à mon Bill ba benga nga secrétaire na e Bill ba mo ba benga nga quand vous faites ça on analyse lobby ba kena nga musika te ba benga ba preuve tola tala mais oza mama secrétaire na nga sa l'émission abi oza mama secrétaire nga sa l'émission mais ko sa te bi maloka papa tindi mutu à répondre mwana mais le quoi yo ebi de la vérité donc il faut ça penser ouais o leka likambango ko betela ngo société parce que o ebi vérité na vérité yo yebi so zongo sa l'émission o décrédibiliser mwana et puis tam suna bato banga basunga ba sunge soute enterré dossier ce qu'on peut ni pe biltabi pendant quoi bila raconter à Fati pour ni te pe bila lobby bon Sarah loka ayambelinga mwana na internet et alwa kitisinga to sala boy to mata boy to kitabo ce qu'on est bila benga wana et puis ana succès bato nyonso ba benga po ba yo kotele yibango ba finga bango asala eloti muto ya kotela kasila ndinga zawana alelelo yindi mapate kwele na mutu alebino so comme ko s'agiter boya kotele po anyaza liki bozo lengele c'était à lui d'être droit dans ses bottes atambola se ba vini mabeso ba koselier ka likambuka soleil abimisi bwe mama mwana mwa abimi batu bwe babimi batu bwe basali bwe ana ba dossier o batu ba benga biso na ba téléphone batu bazo lo beza batu bazo expliquer même histoire à linango bakuta na période boy basala boy etc na solo na lokuta nyoso tozo zwa kaka audio eza ndekwa lina ye moko propre ba audio eza
ndeko alina ye moko donc likambo so komi pe na niveau okene na ba voice boy ba voice eza eza kutu te likambo ba okosela ba matisi ba kitisi non ya linga sala bras de fer na presse neti nga bona sala émission natangi komonete me munyo soyebi ke na olobela likambo c'est-à-dire to na ba moye belé o ba likambo mais même na l'état sorte okei loba ba mema biso na libulu o to yebi to moni nzela te ba ko dia nzombo ko dia nzombo kombwana et sala rage pendant des années ko dia nzombo donc na za ta na tangi te so na biga ko ba dia nzombo ba mo ba to ba yebi ke pepe so na bi pepe ba to ba yebi ke kofi eza na ngoku tuteke o photo komaka komono mobimba yaya toko chaka ours blanc tozui ours nga na obenge ours motane mutu so sa kanga na mututi yango te c'est-à-dire ozana likambu zala ta la simplicité ya esprit likambu na ba dossier na ngo eza ya minene eza ya omate eza ka po toza batu totala pe état ya moi sino parce que na kati ya ba dossier batu musu pe ba na na bango so to bakisele to ebise yo tangika lina oloboza batu musu ya maboke la mususu na liste ne oyo okanisi za ku yango te po ba dossier mususu ebimi peut-être na o bakosaka na ba o baka na mamalokuta ba dossier comme oza lebele ozomona yango na vie totambola na droiture biso sonde to buto na ba dossier na ba vie na biso muto aza saint blanc comme neige azati mais ça dépend de la lisolo ya ndenge ovanda na bato ndenge oswana bato et na bato mususu bolamu no egangi esiko sala mabe bato tu ba protéger o le ekoma ke bakangi o basfixie o ba lukeli okunde solution c'est ça au fait modèle ba comédien na biso botamboli eza première fois teto ka comédien mo azana banebeli boze belé na kati ya milieu ya théâtre nyonso dépend de la manière nini ya ko gérer likambo pour biso ne toza boso to bito fingo lora na so ba fingaka to perdre raison biso to a besoin ça ba analyse yo mutu mo avandi quelque part na même situation à tirer des leçons obanga ba to ba lobelo po yebi ko na ba dossier oyebi ko na ba mambo ebele ba scandale to tshanga ta na plier kutu ba pasteur bazwa analyse ya pasteur ebongo fali oyo ana pouvoir ya komela YouTube na kombo na ena miniature na notoriété fallait anango masala angote d'où tu respecter presse s'il te plaît tika biso ça musala biso so on a raison tinda ba preuve batu ba benga biso pona oloba te ya elem so sala analyse o comprendre bien te au moni vérité angoyo o bengi o pesi belema na olobi to eto vandi to sala yango émission to bité to ça que émission to zena ba preuve mususu mais to vandi ba pesi biso belema to zangaki tala boy so to zongi susu yo benga lobaki te saratola nakuna lobaki na ye sala vidéo na mwasi na ocha na Instagram c'est ça puisque boa bien ya zo lobaki bokabwani bibi msabiso ridicule que to koti likambo mo boy oyo bo sala kite duche Rihanna na Chris Brown babanda ko filmer bango o bata autorisation te au filmer bango baza au filmer bango so ba obunda na voiture et bimi internet média sale analyse Donald Trump basa la analyse Joe Biden basa la o mani bato na tangi no bato place YouTube efandaka bavandaka yo akon démarrer mutuka aketi na YouTube ngai Rihanna namona ki ba influenceur chaîne tel basayelenga analyse to ba filma kinga sans consentement na mbali nanga preuve ngo eza vie privée nanga ba bloquer péché na mutu yosko tioko makameria na ozwa mutu ka démarrer keti YouTube mais après il y a aussi des stars baskena na ba procès na ba paparazzi et dépendaka et na ba procès musu paparazzi ndé a eu raison star pas perdre et na ba procès musu au star a gagner paparazzi à perdre parce que appréciation et le robino bobenga vie privée paparazzi ndage na za vie privée mais analyste a eu information comme netinga ne na vandi bo mutabengi ngai ne ba to benga biso ka pona obeta no ba kobeta so masona na ba détail alors demain tana na likambo sika mo boloba ki yoka précision na yango etc. C'est dit muto apandimi abinga na za lina nga na za
soki pe soleil nga naza Magali na bima na ye boye na bita na Magali ya exemple aya pesi nga histoire na ye nga na yo obeta soki yo se retrouver na kati ya histoire na ye etali yo eza histoire ya Magali neti boye soleil ana droit obeta histoire à vie na yo ndo na kati ya histoire à vie ya soleil parce que c'est soleil qui nous partage son histoire. Yo ba sa histoire à vie privée na ondeni pour soleil a choisir ko tia histoire na place publique parce que les solo to beteza yo kuté et va d'abord ya soleil na mobali ne tangi livre to eko déco ozomon à un moment donné momo na ka batu bazobaté juste boye ba ndenge ni ya kotia ordre ngana ba ka boye na soleil na makambo ya ours na biso motani oyo te mais il fallait pas ya na ona te soleil il fallait pas ya na ona média parce que likambo concerné des personnes na yope est-ce que vivre lobby na ba biloko yo lobby na réseaux sociaux créer ba dégâts c'est ça les problèmes donc soleil wana zemi wana mona 7 mois pense à toi en premier lieu il faut oser là au boti au kiti parce que au lobby déjà ko be la foi au ça va prendre attention et en plus aux zemi aux personnes mwana na poto o bozara na ba femme de ménage te biso nanda kuma ko koza na nunu wana femme de ménage on s'appelle cousine moi yesu ko aider ce qui fait que ko occuper mwana te batu ba ko encadrer batu ba occuper le mwana mais na poto c'est pas ça pense à toi tikanano et si ko komi suka wana bota kita luka siko plateforme na ndenge mobwe oko luka ta Sarah oko luka n'importe qui au vandi pe na plateau de manière très propre au expliquer le problème na au bien mais biso toza tribunal te so lingo kabwana papa ba no bo kabwana un jour oko sa livre relater histoire na yo mais à la propre oza moi si mi benga femme de prière au sambelaka pour nous se retrouver na kata ba buzz ya réseaux sociaux so to tcho na miniature to lapider papa bana nao yo esalobi et échanger ni na vino lobi bo vendre autour d'une table bo discuter pour na mwana on diplôme pour na mwana obala biso to zalate eza soni lobi bo tala na ndeni na bana bino pour na ba humiliation bozo ko se faire subir mutuellement mobali moi exposé moi si moi exposé mobali ya kitoko te botika nanu mambo réseaux sociaux et puis Lina oza mwasi muninga uti obala et non seulement ça babisi la mutasali pont ya bolingo ndeka bat ba oloba pe biso tozoyoka kaka yimo ducha benga biso exception oloba Lina amukolo likama ndenge komeli mwasi mususu kokutana mobali mo aza maria lingio na alliance munene zipi musapi mobimba tango ndimi za responsabilité nao ce qu'on a likambo na forme ezui c'est à toi d'apprécier ce que yo ours ya motane olingo remplacer pasteur Casse ou comme on a polygamie opposé na basse belé c'est ton choix tout dépend de la manière dont tu t'organises de sorte yo ku doit pasteur Regina Daniels na mobile ne kuna za millionnaire nani okanga bango tant papa na balé Regina Daniels azepe moi mukiti azepe mukolote mais bon OK écrire ko scandale non mbongo lobby parce que tu as na confort mais les choses en ordre vandi sa basi ba yeba luka solution en tout cas Lina soro lingo continue ko vivre dans l'histoire oyo c'est à toi de voir mais soro lingi po bima c'est à toi de voir kanisa juste que moi si yo a obela ce qui est ya solo ba maladie nae ana zemi mais même ces a solo te déjà ana moi na 7 mois ana zemi te babi Lina pe il pareil pas na zemi Ours ya motane ozui l'état samba mon musala nanga bope ya ba comédien l'état taka ba rôle wana te il faudrait que l'état talango voilà il faudrait que l'état marteler le boko na mesa pona yango parce que ezoko aider bisoté bana na biso ba otala ba biloko lobi ba ko interpréter lobi ba ko rappeler yango mona mais kanya mekaka lobi lo mo boye ayoka ki peut-être na dessin ameka yango nan soka moni otiki a répéter on so moni otelemeli yango akozongela kango lisute pas comprendre que loko ani amabe or moi na déjà so bazoyoka babiloko wana bana déjà so bazo interpréter babiloko wana et ça kitoko côté rôle ya ministère ya jeunesse ezani ministère à culture mais rôle la ministère à culture ezani est-ce que poto c'est que ça va photo que ça va au kata mangala il faut que ça ta ba kata lingala pour ne loko moko éducatif pas muto au kata lingala pour ne lo ezanga mutuna makolo non c'est pas normal il faut ameka rotala na ngambo wana tout monde aya beta ba sete mingi
viol ayaka. Wana pe eza dépravation des mœurs. Oui, en tout cas l'état fatal ngo webi na otota gag moko. Na mi tuninga bi rôle impolitesse na art Congo, eza place ni. Et c'est eza pe rôle. Même muto sala impolitesse a connecté bana na bina impolitesse na ndako webi ke ba pe na succès. Donc succès na nga za impoli. Webi ke na zwa ki tap na talinga bia communauté yo. Soko moni mwana impoli na film ba nigérien zela sort na ye. Akoza na sort na ye. So moni fille azosa kindumba ko banga te zela sort na ye. Mais rôle impolitesse apparemment ba yela abso sort na ngote. Au moins na mutu moko banda épisode a film banda ki tie sidi azalaka impoli. A changer ma passa kuta zakandoki na suka bongwa na katubelaka. Comment normaliser ma bé? Tout comme peut normaliser ma bé ça passe. Merci beaucoup de mères to kota na ngambu ya matanga papa Chaka Congo ben question mo yenga na mutu. Des mères na Mumbaya. Boyiba ina poto. En tout cas, Baliboso na yo kana poto batu ba yibi ba commune ba ke osamba te image ezate en attendant ba misa ba image ya elo to yibaki to tikeli ba autant. To pesi ba tout temps ba dans restaurant les na ba caméra. En tout cas, sika to yibaki. Eza restaurant to eza en tout cas sika to yibaki. Il faut ba la biso adresse. Il y a place boyibaki. Et il y a place to yibaki ba la biso jour, ba la biso heure ne loko to yibaki. Et puis surtout na image à l'appui hein to pesi bon temps bazana ba pa na ba mikolo ebele pour jour biso to ya olobela likambo ya kimoyibi batu bazala après batu ba se préparer psychologiquement to ya na biso ka koloba mais to tikeli bango temps na ba bimisa nyonso pour histoire ko suka to yibete tozo besoin ba détail matière les arabies soki toi na bas élément belé sur yango matière elingate za mukuse boy ba bimisa tozi eza mutuna mona mitunaka kande to solola po to meka faire to ngade na comment mon ndie communauté na biso ndie mo bimba mutamaila za suste parce que na yomo ko mutu même na yomo ke oyokili kamo de mer à lobby yomo sala ngo analyse batu basala suste donc ndie to ndima na biso biso mo to ndima to koma na biso bazoba to koma otala nya donc eza motema mabende prendre dessus batu ba komi fanatique ya batu et rendre bango pe au fait et tuer jugement na bango mon personnel et rendre batu bête sans se rendre compte au mona to vana na kishaso ata to vana na batu te eza nelo mususu ba beteli o lisolo yo mo potali obia oui, comme besoin eza buzoba. Mon mon amuta commenter ya solo c'est kazaka nde muyibi au mon amuta tiele on peut ba commentaire à partager à zupetan on va de taliobi on a communauté ni ba to ba raisonner souté c'est-à-dire réflexion ezate raisonnement ezate rationalité ezate mikolo ba sa bon et ba propulser pe lo kwani comme un peu viral au fait ba se convaincre que lo kwani ya solo ngana olo bango lelo lobi batu ba réputation na bango ebe baka te po basali makambo ba olo baka basali na ba spéculation ebe bisa ba carrière na ba réputation na ba dignité batu biso to faire partie na bato to na ba contrat na ba entreprise ya solo Malian Care eza entreprise ya solo to travailler na Majabu eza entreprise ya solo donc to travaillera na batu oyo bazo ko appartenir na ba structure professionnelle ya solo. Alors comment on a que batu ba ozwa likambo eza ya solo te ba latisi yango elamba ba pesi yango forme ba créer yango c'est-à-dire ozo monta que batu bazo luka avec intention de nuire. Or ba oui baté que image peut-être ba bébé ça demeure et ko ça peut coller na partenaire moro songolo pakala. Heureusement encore que bateau bazo réfléchir bazali mais bazali sou ebelete malheureusement. Heureusement il y a encore quelques personnes qui sont encore rationnelles, ça va encore dans la tête. Même si bazé belete mais les peu de personnes au bazali ko dissocier le vrai du faux. Moni badba non mon ara sarato la mon boisala émission en internet et tout.
bato lelo ntango découvrir côté business oyoka moto aye ye conseil nini ya koopesa bato formation nini ya koopesa bato ye ayebi nini na makambo ya business c'est-à-dire bato balimita biso na médiocrité oyo ezalaka na réseaux sociaux mokoto quand nazo vivre na business oyebisi bango te YouTube afuta te au fait bango bakanisa tosala bémission na internet kaka parce que YouTube epesa biso mbongo te YouTube afuta na sa chaîne ba ke vérifier ti bino nyonso bozaka ba fan bokoma ba chroniqueur oyebisa bato vérité que YouTube efuta te YouTube efuta te tine bomona grandeur ba bureau d'abwana YouTube efuta ngo na bambongo na biso YouTube efuta lisute to sala ba émission parce que toi passionné ya ko analyser problème na bango eza ba limita biso c'est ça que bato ba na donc élévation no ba kaka ba kitsango mukomsu to sali pe na challenge na bino bato bo finga abso na ba commentaire na biso bo bimisi no ba compétence na bino to bimisi pe biso to tala na lemsu yo tindo longo Kinshasa awa otikala ozala na compétence monte ko vandi so na kiti mo ya malonga quelque part et nan mago ke poto magé poto no so po zongi ozwa kaka pe place ya malonga te lo babi ozonga na Congo sala quelque part ata musalo kendo sa na poto et pesoka ata poste malonga te mais ngam na tikale na Kinshasa na sala na internet na quelque part na bénéficier pe na fonction mo bo o yo lem sou na ozwa onde employé nanga mais makasi na no finga bat na internet so bozu botomole loko wana e ko apporter le bino nini kututi lo bitumba yangana na boduga to wela pape des obimate bo baksia moyibi bona ba preuve belé fo bo bimisa yo ke kutu musika na ngana tuno sous question moko ka awa ya grâce temo ba uto ebsepso grâce temo a escroka escroka ba mama likelembo bike ba preuve bimaka te siko na mituni ba mali kelembo bazaki ona poto mais grâce à na poto ba funda azozonga grâce à ça combien de temps na poto ba mama likelemba wana bo fundika grâce te asa combien de temps na poto ozo mwande bato ba koma au moins ba repesa ba bato pe na nko toza ba mabe na biso to ba santu te tona ba défaut na biso to sa ba makambo pezo ko sa pe ba mitema pe ya bato lelo nga sali analyse pe anga bité ozo mona ke ba repesa muto ko beba pona Kinshasa ngana yebi kutu muto ana poto ba escroquer na Kinshasa kangisi muto siko na Kinshasa ba muto na Kinshasa pa ko kangisa muto na poto pa procuration siko na mitali nga na Kinshasa ta mso amona ko kangisa grâce et c'est ya Kinshasa ta mso za mukandate ya osamba na grâce à Zaina poto grâce à escroc bato bambongo grâce à Zaina poto bato wana tout grâce à escroc na likelemba beaucoup porter plainte te bangwana ba welela ka okoma na ba commentaire ko matsa ba problème nyonso grâce à ça au cœur scandale na réseaux sociaux biso sondé toi boto na besoin mona que grâce à ça li mabe toi na besoin ba preuve na pas photo condamner oui ya ko escroquer ba tout est pas autambola librement biso azana droit na avion azo seka azo mener via apparence ami benga yudem ami sala raboye asala raboye pendant ce temps escroc pas tambola en liberté mbato to yebi ba escroc ba frapper batambola en liberté boye azo bibenga yudem nga jour la madinga ya ka lo mamambongo ne ba escroc kaka ya na preuve abeta lisolo ya par hasard te ezangela makambo no ayana ba preuve na ngo et puis moto escroc kaka andima effectivement binosco ba preuve na bineza pezo mo ba réputation ya sezo bete ezo bebeza passe donc nazo c'est là pour tindela nga vidéo ya Moyibi des mères na Mombaya pe oui surtout Mombaya parce qu'en réalité joto yiba ki tozeka nga na Mombaya te joto ya oloba boyiba ke belé tozé belé donc c'est que bien nyonso na boyiba na bino tozé na Dea Dino Liaki bonsoir c'est que na Dea pa yibaki na pesi bino de elengi po ba komo musueza na pesi ka Dea Dino Liaki bote donc vidéo ne faut Dea zana kati makamba tolo ba réputation yango tozoko makana histoire à grâce et comme les biso pongane na boye toi na ba vidéo de surveillance OK toi na nyonso ya mambo ba lobana un jour toya en attendant ba bimisa nyonso bana ibazala après na pesi soudé ya Dino Liaki mbote na bien des mères siko oyo komi na communauté komi motema mabe to bondo et comité eza na motema mabe na bondo siko esengo na bango ezani ba sepela te ba nuire kaka nga to sepete pona nde na kende poto nzamba komaki
Nzamba ebeke na 2023 demain au avion. Nzamba ebeke na 2022 avion liboso nga na lobaka nga na ndo loba na voyage kana mbongo na ngati. Je le disais. Nando banga il faut musale tambusanga na mokili. Nga na batambo nando kola ba ipsanga babaki yo vina we bandoza lokenda kuzonga ko mato kokitaka na ba avion. Na eba te sa mandeni na baka jomo na ba nga na voyager na mbongo na ngate musale otambusanga. Elika 2022 première fois na nga na mat avion eza na 2022 na kena mission de service ya majabu tourner Goma Bukavu na mbongo na ngate c'est-à-dire na sala voyage na ya avion na ya bateau na mission moko année bandi maman malienne sponsor nanga atinda nga Afrique du Sud fa na kuta na ye visa na ngezwe retard na kena ndenge na nga moko bonsoir papa bonsoir na kena ndenge na nga moko na komi na profiter pene ki rendre visite na maman na nga pour na muna été ça faisait 17 ans musala kaka na fandi na la muki boye fali ameminga Belgique France donné na zabu na ko ke Suisse na ko ke Hollande na ko ke Allemagne na ko tambola ba pays wana musala kaka ozomona nga la muka na tongo na ebite nini nzamba o réserver nga na 2022 na ebite nini nzamba o réserver nga na 2023 ba voyage fongwa melanga boy na zala surpris na 2024 banda ne bandi Georgie wana banda ne bandi na zara non signé contrat a na signé kotoyo na signé collaboration kotoyo na signé na zaka na kata ko signaka banda ne bandi ba collaborateur msusu to c'est la chaki na ba zongeli yo bango moko ba msusu ba osalo ba proposition ba msusu ba osalo pour te dire que c'est que Dieu réserve pour nous yo atozu motema maboche liboso tala biso ba kenda oluka ba finir la biso makambu yo yebi batu ba kenda ba prena plaisir ok finir biso makambu nzoka bokende ko finir quelque part mais to bimite to zaka mais bon, on va satisfait la démarche au basala. Mais Dieu est juste au fait. Quand utiliser la relation pour nous nuire bateau. Mais si nous sommes na biso et ganga na place na biso, nous sommes na ganga na place na biso. Donc monter à ma bena bondoki. Donc on va réussir ça te, ba lingi pe ba tumsu ba réussir te. Yango wana. Le problème est ça ma bena biso za pour soutenir au bino bolinga ate. Ma bena biso za wana. Mais de toute façon, peu importe ce que vous allez faire. Ce qui est en train de réussir dans ma moto, ça la YouTube au foot à tête, vivre. Tout vivre. Tout vivre la bisode. Tête au message là, on tout vivre. Tout vivre la bisode. Donc voilà, on est ça qui moi entrée, ça qui est important na tout na quelques questions en attendant de oser la preuve. Il y a qui moïbi à demain, tu oser la preuve, moi qui moïbi à Mumbaya, la preuve on a n'y surtout vraiment besoin. Demain. Nandengo to soutenara fali mais na milongoli nanu pona channel parce qu'on dit makambo ebi mamingi na liste o bato ba kenda ki poto nandenge bo soutenara fali bona place moko te bo signer contrat ni contrat ka c'était pour na soutenir fali pour parler sur elle. En tout cas ngana soutenir fali te déjà na soutenir la culture. Donc ce qu'il fallait se retrouver dans la culture. Donc voilà. Et quand on a signé contrat c'est faux, fallait attirer signer contrat. En tout cas nga Mumbaya, je parle au nom de Dab. On a la maîtrise là. Tu es ça à Idor beaucoup. Oui, et ça problème tu as le bienvenu. Dab ADG za comme on est à Idor. Et donc ce que Zaka à Idor, c'est ADG à Mumbaya wana déjà côté kana kata awana. Et bon tadi Dabit. Nazo kama ndenge bazotanga ka à Idor pourtant mutu to ça ne émission penza tadi yeko taza présentateur à Idor azane ka intervenant. Présentateur na biso penza c'est que Didier Cherise par kota Dab. Dabiz. Donc to na biso ça terrible. Donc, na o etali dabu na maîtrise nango ni Mumbaya ni Bev ni moi ni Dab. Pour nous ça ko signer na demain a signer na Mumbaya te eza Dab te. Mais biso mi ça tout déjà, to zala atana contrat mon a falité. Atana ndoto. Seule collaboration oyo nazo baba équipe ya Dab basala na fali ya Mumbaya na Bev ba travailler na communication à Stade des Martyrs. Tant aussi là ka contrat payé et si là. Donc voilà. Na noté nan pour ma campagne ça na ndinga mabite
Muta na contrat zate, je pense que ba warrior ba moso Nathalie ba live na bango baloba ke non bango nyonso wana muta signa contrat na F victime azate. En tout cas zate. Muta sala na F victime azate. Biso ku tutoloba biso to ba enfant maison ma diable mais to tika ben komi ben ba enfant maison ya falite jamais. Parce que tu n'as même pas d'enfant maison, en fait. Tu n'as même pas dans cercle. Tu as un entourage à fallu, même ton entourage. Tu as donc, c'est-à-dire ni dans entourage, ni dans cercle, ni dans nini, tu as à côté, kaka. Ok. Demain, ba fan, ya fali, balingi, il faut bozaka. Beaucoup de rancune, ya fali. Ba fan. Ne souhait na maon. Oui, ndenge que celui fallait azana celui tom sous na pes exemple neti na cheka tadi aklashara fali yo ana do so na tadi te au final na fali nde ba yo kana raté yo za même pas pe na droit ya ocha kofi micro to ya OK conférence na e to ya ko parler positivement sur Kofi na ebité contrat wana ezobimelela na angle nini ba fan ba to sentiment et wana nyonso ezo faire partie na sentiment na bango ressenti na bango yande bali ba monela likambo bali ko s'approprier pe ko se privatiser hein ndeko réseaux sociaux au basara bémission sur internet donc bali ko lata bango bali ko komisa bango ya bango mais ba yeba neni ba osala ngana loba que fan il faut ça les loko ezokini na intérêt artiste so comment ça les loko ezokini na intérêt artiste était et comment koma mabe makasi parce que fali a besoin mambo ana nyonso tuti fali so kaza a besoin de travailler na mutu ba recruter mutu en bonne et due forme et non ya luka ko leka hein à travers babilo ko songolo pakala donc ya loba que loko la falaise on a conflit na tout x ou y biso pe photos en a conflit na bango ça c'est de l'immaturité déjà saute aux arna contrat na été rien ne dit que faut d'être à l'approche na batouana so moni mutu mo boy a solo la te na fali to a clash a fali ma solo la pe te na demeure c'est que ngane na solisa ke te pona ba raison na nga na to lo bango na live pona ba raison na nga mo personnel ne na solisa mutu ana te ezala jamais pona fali et aux alapé jamais pour naïe parce que les gens mutu so ko vanda yo clasher fali boy ba wela na fali logo moko en particulier o nga na yebite tozomona siko ngato na yo kota na za position na suka api ba musicien na biso to mono yo lelo ko mona mutu mo aclasharae a ba me mabanga o lapide ezaka ba musicien te même ba comédien yo ye o intervenir na likambwana o soutenir ye o la la muke moni musicien na to comédien o fingami pe ba parents na o ba fingami bana no ba fingami ba ancêtre no ba fingami mais je mo la muke mona rara ba zonga na bango lobby musicien wana a s'afficher na mutu wana sans ko prévenir yo o muyaki mayo na yo pona ye alors pourquoi tu vas prendre les risques de te mêler dans un conflit ou état lioté. Mais par contre, ce que tu es mêlé à ma bé, moutona so monio à sali ma bé, yaka lobela moutona que ça ça peut-être ba analyse. Yaka lobela moutona en tout cas ngai na d'accord na oté. Ngana carte batu parce que OK ni na sens na ngate. Yana ndeko mo azara muninga na ngazara très proche na ba nyonso ba yebi. Alors dans internet que demeure à truca et demeure à salabo etc. pas belle vue, c'est faux allo ba vérité. Yeba kuti a tongi a sali émission na bengé na vérifier na tuni qu'est-ce qui se passe oh non ba yo bete na ngali solo ke mututé la kende koko c'est la ngali kambo etc bo yo ko vana kito c'est la belle émission ato yo ki likambo yo ko vana kito c'est la belle émission ndeko mobali enchaîner ba multiplier ba mission tant ndeko mobali o sala émission bima loko leka une émission pour yo loba ngana yo sala émission parce que na une idée sur situation wana donc na yo pesa pa vina tant na yo sala émission que sala émission on a regretté pour des mères à sala ligne émission ko sala émission te pour ngana za yo do za na droit yo sala la belle émission et ça na sens tendera comment on sala émission comment on lela na combo à des mères etc.
au point de dire que nga nana ba secret mususu ya Bellevue nga na yebiso na bina bimisa azata na secret monté on pèse considération nga na zaki na ba pèse ngo demeure c'est faux que les gens arrêtent de s'inventer une vie tu n'étais pas aussi proche que ça de Bellevue arrête de venir raconter des conneries on a tant d'informations monté pardon tout le monde a en Bellevue a présenté biso attaché de presse banda makamba à part demeure cas demeure de mutu moko te Bellevue aya s'afficher na assumé likamuna nga yango asala ngote et comme yo ba ya ko zo place na etc contre considération nini ozaki na en particulier ozo obete la tolo tout et la tolo les gens commencent à s'inventer des affinités au batikala ozana ngote alors na wana ta ozo leka ozo otiaka na komona na kati on dit nga na beta ki o loko ba kusese on nga na beta que etc na yibie makolo alors pour ça ngai personnellement n'a décidé de prendre recul, n'a décidé de zonga sima, n'a décidé en tout cas na tika ndeko na zana musika na tela kina musika parce que yoko yo koloba makamute sur nga genre nga na bendio makolo nga na sali obwe pourtant nos relations c'était même pas ça o nga muna mema ka nga na sala obwe or yo memenga po babenga ki na téléphone ba biso yela nga de kolo bate ke yo memenga on dirait yo mo ba ki obi na bi serment boye azara kuna etoke na mima ou non babenga na téléphone ba lobi na besoin de mer donc mutu wana soki yo memanga te anga luka ndenge nini alinga zwa nga pa bande ko lukanga et comment ne to comment welela no lokomoni neti mutu abongo na koti na conflit na Bellevue te lokola a cité nga na kati ya bakamuna ya zo lekela na be mission voilà pourquoi na binde ko zala na kuna maintenant lo bate nga na koti na rancune na nga so na sali analyse na telemeli mabe mo bolingo lo bateke na zupa ka Bellevue po yo inanga lo biso kutena ngo pesinga mbotete c'est ton problème c'est ta responsabilité pour ça la bémission te pour to ko mabinemi eza ba vie na biso so ka vie na nge choka yo la contre to kutana pe na ba dossier musu yo za punga ngana mangamba Jini na Ursule na telemela Jini na telemela Ursule na zaka kota Jini mais Ursule grande sœur à camarade na nga skoti mikobi na pesi mbote tu vois na côté la Jini na condamna ici mais ngana ici pechanga to solo la bien to za kambote mais to kutana expliquer nga version de fait na le quoi sujet ngo to za ngo suna lelo na réseaux sociaux te tino yo ozongela ngo kopesa point de vue ici eza lisute ozomon et to continuer vina biso bongo donc ba fan il faut boluka boy ba ko dissocier sentiment na bino za te passer nga le on a reconnaître que Fally est grand Fally est ceci na komi warrior to na komi fan ya Fally to na komi bureau ya Fally te biso toza bapanzi sango to s'affiche avec qui on veut point ni ba lo bona ika de young te po ni faut ba lo bona demeure ika de young nga sala be mission ba inos bit ika azara na jibe asola kana mutu tu point ni ba lo bona ika de young te point ni ba lo biso mona ye wana suna Fally nanu bokomana ba commentaire te ke ika de young aza parmi ba to liboso bazo ba visa peut-être ya Fally a voyager na Fally a sala mamna Fally a sala boina Fally a s'affiche période ika de young a émission na a mission ba inos be finga Fally na TV et la période de combat ba tigre soki nze mongone wa pendant que Fally na ufere bazaka na guerre inos bi sala annonce o yamba fere ba golo ba ndio attaquer inos bi na réseaux sociaux na za la seule personne on a téléma na yo côté la ika de young no bi osa musana journaliste à libre bino bobo ya ke fera ke le kai pa ika te pourquoi fera leki ika yamba fere ba sala émission na ba commentaire ke zonge maté quitter etc au final émission na ayamba héritier ayamba ata na problème te bon pour nini ika ozaka très proche na Fally bongo ika leki biso ata ndeko na biso ozaka animateur ya Vodacom best of the best Abdul Kaba abando sa émission kuna na nini kuna na univers télévision ce univers acoustique ayamba ba musicien nini te ayamba batu nyonso pona nini bango o bazaka na Fally ba très proche to ba même que ba liaka na Fally ba fanda na Fally ba mambo Fally oku biso to yebaka tende to za peut-être to tika makamaka na biso bango de pena ceinture ya Fally o to ko lobake Fally oza risque ke bana ika à cause de likamna beteli nosbi bango to lobate point il faut ka ba demeure oku to za ba personne isolée to grâce te momoko boye to mbaya moko boye o to za ata pembeni ata Fally te pour ni biso ndefo balatsa biso ango pourquoi bato ko baza plus proche na pembeni na ba ko traîner na bato musu pour ni biso te pourtant on n'est pas sous contrat en tout cas na ok pas pépé non ok pas pépé na ok le cas pépé là bon pépé so benganinga
nde na koyeba eza na ngoko to likambo tembete neti ngabo peut-être ba mona ngapte na s'afficher na pepe po to benda na to yebi nde to benda na eza makambo na nga personnel eza po na falite eza makambo na nga personnel to benda na changa na liste makambo na nga faire to benda na ba fan ne ba finga nga ba menace nga na faire to zo problème directement te ma travers batunende to zo problème lelo so faire benga na téléphone esinga de no ya to collaborer na munoko ne fallait loba bibo za libre ko travailler na obolingi alors ce qui est lésé était ce qui est choqué était du moment que nga na respecter fali na makambo na biso za makambo na biso to sali kuna lobi na baluki na ke ezati lokwa biso lelo nde to za tozana majabu to s'afficher na majabu to zala na contrat na majabu ozanga difficile na collaborer na concurrence label moko boye etc et oza difficile te na mwana na ndimite ka oza choqué so amoni ngai na frère Patrice atana matu Samuel ba oza choqué te ozomo atana axe olangi na keti ya boye to ba oza choqué te. Tu vois, tout dépend ya limite to pesa na mamnango bino ba fan bo linga biso to se comporter le roi bino poani à la limite to ba panzisang mabezaka keso na yebi ba matière afali na ke pesa ngokuna to soki na vandi na batwana na ofinga afali na o clasher fali wana komi manque à respect aux hommes. Donc c'est ça ba sentiment ya ba fan doit koletsa ngo batute fanatique il faut ba ke yo ozana yo c'est légitime batwana ba mona ba finga wana ba solana ba ona ba musicien talanga na auto yo ke l'héritier mawa awa pona nenea modèle à sala qui na ma danseuse modèle à sala héritier mais avant il n'est calme ba otangele ko mwa nenea pour femme ma nenea poto obike na utalanga bi musique ça on appelle ça la musique congolaise donc c'est-à-dire il faudrait ramener réflexion à ce moment musique en tout cas ceux qui ont ça à vie on a problème on est dans les réseaux sociaux OK mais ceux qui continue à quatre conflit à batu on est comme responsabilité now et comme il pensa responsabilité now vraiment bon débat le que soda makasi obunda ki okota ki bitumba soda makasi obunda ki oza fan toza mopanzisa OK. C'est ça le problème. On a analyste. C'est normal que l'analyse n'est choqué au point où tu inanga. Ou on est ressenti à moutou. Mais soda makas na bunde bitumba pour naza fan ou on a ndenga na se retrouver na loanate. Et ya wana bo mona ke o ka mutu so pe ce exemple. De mer yoku to bo mona muninga wana te ndenga ni azo sala ya za vrai. Te aza fan. A se présenter na muna ona lobaka na bunda po naza fan. Ngane tiboy na lobango ngana consommer JB. Na koli na musique ya JB. Tonton Beva Lobango a consommé wera a koli na musique a wera. On appelle à consommer wera. Thierry Momba Lobaza Kofi Phil. En tout cas boki warrior te. Mettons to ça la ba analyse. Ba tu ba kansa ke to linga wengete. To ça la ba analyse to critique. Mais ce qui fali aza oyaza. Et reto hésiter te oya Lobango. Et puis biso to za ba fana oya ndeni okima makongu la nzela pona okelanda bango. C'est-à-dire que fan il faut pas dissocier bino ba fanatique ba c'est-à-dire bozana rationalité pour fanatisme et ça nyonso artiste na lobi vert et ça rouge jaune makaka. OK. C'est ça. Te demer mais yo peut ou te ko yemba so ntimbo moka sindi a o salela ngo vidéo sali pe vidéo na nini arebo quelque part et choqué ba warrior. Et choqué ka warrior oyo aza fano a réfléchir ça ate. Mais si on a warrior oyo réfléchissant na mutu na yo demeure aza culturel asalara analyse ya musique OK ana milieu ya culture aza présentatrice d'émissions pour na critiquer Rebo faut na yokit pour na critiquer Cindy faut na yokit pour na yemba mon bonheur na critiquer bato na nyonso faut na yoke faut na consommer bon maman et bon eza yo batama na o devoir ba explication na nani pour na musique on na yoka bato nyonso ne na bo na pas pervé na yoka ke makasi na yemba banzembo afere na consomango héritier mon bonheur ebima pona yeba ke ouragan za na banzembo bien te sina yoka kiso pe ouragan dani dynastie za na banzembo bien te il fait na yoka ngota okosa la mutu critique te remarque te oyoki nzembo te oyoki album te obandi mama ko vendre la mutu sala ngo analyse non. Et comme on rappelle que oyoki pe musique obandi pe ko sepela nango pe okompe ko apprécier ngo OK. Donc voilà, dans le banzembo Gisèle Zinda, ce qui Gisèle pourquoi changer et ça sonnerie dans la kala. Imaginez-vous sonnerie. Parce que dans ces pays là on a apprécié banzembo wana. Tout ça ba analyse forcément kaka
pour nuire na ba artiste ndé bo imaginera non tu apprécier rappel musique na bango musique ya na ennemité musique ya na conflit musique ya na querelle té tu lancer peut-être ba pique histoire bouger ka ba tout moi moukié mais musique ezalaka na frontière té ezalaka na ninité musique eza atteint na conflit té bino peut-être bo se plana pour soto tuni bango bo linga té bo za problème ni na rebo pour comprendre ah demain remenze moi nos bebo rebo na salle émission ta manqué mon respect toza tant d'émission monter na internet rebo ta lo bata ba pourquoi ta mabe à l'égard ata ya fali ata Cindy aza tant d'émission mon côté o aya ko clasher ata muntu c'est-à-dire ce sont des personnes sans histoire alors pourquoi ça devrait choquer au moins que fanatisme na bino lo kwa bazaka ba proche ya batel yango bolingi te mais ça vous regarde biso to ba pandisango na orelo bango kaka soki ezalaki kaka ika de yong tozara wana soki ezalaki Abdul Kaba DJ Virus bolibolo balanga ketanga kenda obeta musique na ya ki DJ abeta ka fali bande ti suka bolongole musala abeta ka faire abeta ka kofi DJ Abdul bolibolo balanga ka abeta ka bango DJ Cherise a commencé à ka ba live warrior na TikTok peut-être pour aller poto mambo fali mais DJ Cherise abeta pe musique abatumsu bomona na ba live ne un mois te musique a wata un mois te musique a faire na ba radio kuna na digital abeta abatunyonso Ozomon, oh bino DJ Cherise aussi aka metanga ba mutu amta senga titre mo aka ba warrior nde ba osenga ba musicien musu ba osenga te so bo mona biso to sala ka be biso to yamba ka ba to afale za po bango nde ba ya vers biso so to bengi ba tusu peut-être ba ya ka te mais comme si biso ba to penchante donc ba fan il faut ba ba ko la limite na bango merci beaucoup demain ba fan ba ye ko la limite na bango to moni makamba grâce te mo bimi mais o saka analyste o sala analyste poani Nazen on a tenté. OK. Nazen a tenté parce que vous constatez dans la chaîne neti émission il y a Viviane et aussi au côté dernièrement to tourna quand ça faisait déjà plus de 3 jours passés. Donc naza qui vraiment moi likolo na mambo belo sabat vacances za ka YouTube dia amusa na biso. Or na sala pe mamusu na ba activité na amusu na sala na privé et mo landela boy donc makambo le kapé belé et puis yo ebeska naza ki lobby. Donc ba makabwana no sonde empêcher nga mais na ndo tala de loin et le étiquer nga ezaku tout que na moni na n'importe c'est dit je pouvais lui voir avec n'importe quel être humain sur terre nga personnellement nga choqué nga te nga étonnement na nga ezaka ata balobi demain oye siko bolobi eloko te pona nini j'ai dit ah bon moi sûr que beaucoup ka vérité bana mnona nga kaya onde te ko luka vérité demain yo grâce témo otela ki grâce témo bazola tsangonga na yo to otela ki grâce témo ba preuve yango wana bimi grâce témo na bakali na restaurant ye garçon azana grâce à non na vie avant to banana ko kota na likambo grâce ye garçon na azana ni na vie asala nini na vie asala nini na culture amboka na biso an influence nini an impact nini pe loko nini ye garçon na ko sa na vie na ko déranger mu roi fali po biso to banda ozala inquiété po grâce te moi te minaye obi biso monde to pesa ba to ba valeur o ba na ngote bazu valeur nous sommes comme déranger pour ce monsieur là donc na grâce pas na valeur ma casse c'est-à-dire toujours na ko grâce to te pembeni mais ye garçon azana wa mukusiana amtuloka biscuit choc azalo kwa azaneti nani ye ba sanga mona ngo soki peut excuser garçon ngo jour moko asalaki aselanga so be miso so na ba TikTok etc. ba boti na ba j'ai dit mais attendez vous c'est-à-dire vous suivez n'importe quelle absurdité quoi garçon azana nani un impact nini azana poids nini ana valeur nini oh ye il faudrait soka télémina être humain normal il y a vie à société bo biso photos à déranger Bokasi penza fali na grandeur na avant d'aza choqué. Comme grâce à télémina garçon ana. Bobi bino bokitisa fali Allez bon benga demain bon ba bino demain bo côté là déjà il n'existe aucune émission on a côté la grâce. C'est déjà bête de remettre cette histoire sur le tapis, c'est stupide à moins que vous en problème mutu. To boka na mayelo kokate pona ko yoka marambo to loba na émission. C'est-à-dire biso fo mutu po tala biso fo zaka licencié. Mutu fo zaka na doctorat. C'est-à-dire qu'il faut que la spécialisation, la compréhension, la conscience intellectuelle, la philosophie. Si on a simple, on doit comprendre en côté. Si on a bipé boy, tout est pas bon. Grâce à nous, on a terminé cet énergumène là. Na benga tabongo. Parce que peut-être pour certaines personnes il a de la valeur. Il y a un abino, bon se sentir léger. Parce que moi, au fait, Natala y était.
donc on est en passant mutu retraîner na réseaux sociaux yebi kombo mais ko bakenga na nga demain on avanda na tala été pour azata nelo remonter c'est-à-dire ngana vraiment je mission de référence je suis très sélectif na mam natala nga misu na ngeta n'importe quoi té ce que grâce au yo bakata qui comme infiltré azé susu proche ya falite au commissaire au atikala rozate na vine mobimba erreur grave ya grâce à ça vous baloba sur fali na appel na bon grâce à ça même pas atana 5e ceinture ya fali pour la nini ba fréquentation ya grâce ya après avoir été kokata et continuer au déranger bino et soit ba warrior makasi donc muto se longwa na écoute donc à s'afficher na officiellement na bato ngo oh ya taka na bango mais akena déjà et ce soit côté et quoi impacter na niveau nini pour les garçons na nani ata zala na vie bololo ba ole sika mona misa nga demeure ngé choqué nga te même fali ngé choqué au fait bino boyebi fali te bo kitseke na n'importe quelle bêtise muko boye ba ki fali bino bo bando landa ba blom suna simate boyebi ete même si ba nga bi est-ce boyebi ke makele la ne suka na communauté na uto ebiso anga bi de nani demain boyebi ke grâce à ça rassou émission te grâce ka makambo yo ba wayo ba tombolier ba commissaire na niveau comparaison na nana ketchup ba commissaire de alikango afali poko za alikango afali apamba iza makambo donc na niveau ba matiselier grâce à matisi ba abonné na page aussi longtemps bokata qui mais ba abonné ba mata grâce à des contrats ça ouais buzo ba nyose le kan internet et souka na communauté. S'il y a des personnes à blâmer pour na ba choix ba délégation ba kenda qui ça peut-être l'équipe ni ou ba décidaki et je suis sûr que bango moko et servir bango de leçon lelo ya omo na makambo nyo so ndenge eleki ba pe na ba regret mandeur hawana bo reprocher boni bon il ko reprocher bango te alors laissez grâce faire sa vie na considération au popo mo pasula azala nango et pas fali grâce à moi siné lobiso grâce à ozaka proche à fali lokola chroniqueuse té mais ozaka proche à fali le roi belle-sœur c'est automatique ton changeant au bon bouda ozaka pe mariage au popo la balie bon soigne la ni bon gangani on dit au fait bino boye ba falite vous ne le connaissez pas vous le rabaissez et puis bon kata sonité c'est-à-dire neto vandi boye ba concert ebeta na Côte d'Ivoire faire ebatie jour moko na soki 5 musiciens et vie bololo akima keke soute affaire azata betite vie bololo ba tiake na Gali Garvey ba longoli Gali Garvey disponible a changé de date ba tie le 9 je pense ba longa que le 25 ba tie le 9 mais ba tie ce qu'on a bateau. Ah oui. Attends, mais cette fois-là, on a 5 bateaux. Baba Kamwe sale mana monde. Fallait pour pas où tu bêta. Na Côte d'Ivoire, vidéo comme viral l'internet, ba tout bazo loba et tout ça na festival. Pour abéter yemoko plein à craquer. Ali bolali et puis comme par hasard, ezalaka so fallait se loi malonga. Nde ba scandale a buzo ba o yaka. Bino mo ba fan beaucoup réfléchir na ngote makambo esalamaki na décembre ezalaki période oyo fallait obeta 5 concerts na 4 pays différents makambo ye bote ya makate to komi na fallait que beta Côte d'Ivoire epesi matière na communauté bim un énergumène se balade avec Grâce sur la vidéo parce que Grâce fuit allez bino tout. Bon c'est-à-dire beaucoup agité agitation na beaucoup quelque chose là on a ba vidéo ya concert à Fali na Côte d'Ivoire allez dans tout ça na zongi sous na miniature bino bo respecter Fali te botier Fali botier des mères botier Grâce botier tout ya garçon et puis bino c'est-à-dire botier Sarato là oui, bobo sili sa mutu posa. Si ça valait pena ba fali ba si ça. Pour ni bino ba soit disant bolinga penza fali ya solo. Pour ni ko accepter kokota na basse wana. Bolinga fali artiste. Boni boy. Kasi ndenge bango ba. Fali lui-même il n'aime pas les insultes. Yo ko lobate ka yo soko finga kitoko ndo se pelisse. Fali n'aime pas ça. Fali za star ko kanga photo même na mutu a finga ka les plus grosses insanités du monde. So as a fan na yo kanga. Maman Denise a ko kanga photo na mutu na même chef de l'été ngo bateke mutu cautionner mambwana. Qui vous dit que je suis ça? Taku na mona ki Sandra Mboui.
asala émission na Chocobon mosali na nzambe aoboya mutu te. Tu vois, pasteur Mike asala des fois snap na bato musu fille azara moi boy to garçon azara moi boy bana chote ba basala na nzambe. À un moment donné tu occupes une certaine place na notoriété na yo, tu peux pas rejeter les gens. Oui, en bas tout le monde. Qu'est-ce que grâce vient, qu'est-ce que cet énergumène vient faire au point où il camine son impact? On a condamné grâce. On a condamné grâce pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut avoir de la personnalité. Mon temps filme, c'est quoi ça? Arrête de me filmer. Tu me filmes pourquoi? Oh, ça na vidéo anani. Kata directement, ok mon seka, yangwana batbaboni koki manona ko seka. On dirait maintenant bomba likam. À l'état on batubaka ko expliquer, batbako ko associer ko seka na yo, na explication batubako pesa te comment condamner. En réalité, grâce au Kaza déjà Bakataï, elle est libre de faire ce qu'elle veut de sa vie. Pourquoi vous continuez à lander et harceler? Grâce à ça qui n'impacte ni paiement n'a fallu. Oh, qu'elle est là sera qu'il même à camener au landa sima. Il faut demander vérifier bilan au niveau salle. Grâce à ça qui n'impacte. Fallait à Kabouana combien de personnes entourage n'est au bazala na valeur au bolanda raté mais bolanda à grâce. N'a pas comprendre. À un moment donné, vous devez arrêter. Non, vous devez arrêter ça. C'est saoulant quand même. Grâce à elle, moi je ne suis pas en train de traîner dans la bassesse, dans n'importe quel bout. Communauté, ils ont fini sa bateau qui s'abat dans la bouzo banionso. Biso to bandi ovanda boyne ti boy photo ndo beta maso fallait aza na Côte d'Ivoire asali bo asali neto za bonga na émission na nga o e fa kina sala après Marc Tabou ako sala vidéo mo boy na 6 Trésor Congolais ako leka na 5 on tena za na pause non sala live wana lobby. C'est-à-dire j'ai des contenus que je dois traiter. Des vrais problèmes dans la musique. C'est-à-dire que c'est moins important pour la grâce qui traîne avec un énergumène, mais à un moment donné, les gens doivent arrêter. Soit tu es fallait, on soit tu éviter. Et bizarrement, ce qui est bête, c'est que bateau bazo convaincre que a raison pour les cambais sur grâce. Bon, avec qui bakaboula ba matière, bateau ba proche ba hériter na ba ferry. À un moment donné, arrêter. Donc c'est-à-dire bango ba plus vrai. Pendant que ba traîner na bateau, ba soutenir ba ferry na ba héritier. Triangle on est salamani ani. La grâce, mais c'est bête. À quel moment le départ de grâce? Et puis, bon, il y a moi si le roi nana ketchup te sika vandi oyo likambu ya mobile ne ngakaza sali na buzo ba mamba grâce bo spécial sous grâce en visibilité. À un moment donné, tout c'est la paix bongo. Hein? Tout c'est la paix bongo sarato là. Moi c'est énervant et puis c'est fatigant. On sentit qu'on est dans la communauté de qualité. On est dans la communauté de qualité. Merci beaucoup de mère. Tu commis péana soukaya analyse na bisomé na ko lekate sans na tout na question oyo. Lelo tu commis comme on a la réconciliation. Mon tata finga ki na tongo na pourquoi comme tu ana ma finga mission zongisi. Apparemment ko tala média na biso bato basara musana bango honnête bana place à contrater. Apparemment ba un espace té. Et pas si parce que musique est tambola na ba bêtise on a malheureusement. Il y a un moment que fallait faire l'effort et on s'est démarqué. Moi ba fan ba comprendre la vision artistique. On dirait fallait na ba fan non dirait ba vision cause on dirait en fait très peu au moins qu'il y a très peu de warriors oyo ba comprendre et au moins que ba se livrer na kata ba bêtise wana té. Mais au moins ba warriors ba zélé ba kanisa ke ba sala li campagne ya fallait na biso ye wana to côté lende wana. Non, aux monde. Donc, il faudrait vraiment que l'ouverture ait intérêt artiste na biso to accompagner zani na mambo nyos parce que tala ba réconciliation mo début le ça na réseaux sociaux au moni mutu bakanga moyibi et na niveau de notoriété na yo alola yo la muki ça début bo limbi saka nyonso quoi. Je suis désolé mais eza babilo mususu eza babilo ka uzonga na ngoti et lo rane komi o écarta ngomba moko les erreurs fallait à salaki. Moniteur manika ka manquer respect ba boko la mabete. Fallait ba écarter mba moko. Tant poto yi bubengi yo mi mon dia za danger. On dirait ça important aye azongi. Akepe poto na suka nango. Et puis nengo sala bon. Ayebi kem sous lobi kuna aza suna fali. Musique oyo peut-être ça ba mamsu ba yo kaka pour na bandeko na bango mais moi je pense que la dignité ne peut pas laisser la place na humiliation. Dignité qu'on peut sa place na
na anti-valeur te mutu azo hésiter te quand opportunité ezopesa mileye koattake yo yo kosala complaisance te il faut tika la ferme la décision nao. Merci beaucoup de mère to comme na suka émission de mère fira za pion. En tout cas to looké pour le 25 février qu'il pleuve ou qu'il neige photo memaine encore hôtel Arena ngape na OK photo ke tike pour ba confirmer ce ko beta à cause à l'absente bon promotion to bandaka en tout cas so ba bandi on te biso to sunga ba à partir de l'obito banda promotion fait rigola le 25 février na encore hôtel Arena affiche quand limité non c'est l'affiche à Kala yo za affiche esika to sala na ba photo ni moi sikeza moi compte na wana tenga na zoka affiche na Kala wana o ba yemo a publier le 25 février eza ngana na tindela na on so eza to bisaka wana to bandika promotion mais siko pe faire azo mona tazawa to luke biso so to luke sika batami wana to zeka faire cette posture zo banate na monika mona na uti okotele kala mingi te Taliana bientôt oyote video mwana côté papa bango te zo ya wana te tant na tu na yo faire azo to silisi to sisebisio to tu ni faire azo mona na to bomba to sukawa baza na motema ya ozela sima te bazela te Taliana Taliana gola Taliana lobi papa na ya abonga na français te abonga réussir de na vie donc français ou pas faire réussir na vie mais Taliana tu as oublié quelque chose na niveau papa no a commis il faut français non français non contrat non français non avancé. Il faut en maîtrise la langue. Le minimum, c'est le français. Nous sommes un pays francophone. Et puis d'abord, il y a parce que pour un doya moi nanga melkani comme les Taliana. OK. Sikoyo deuxième prénom na ezara Taliana. Olobano mama nzambe osala no ba exhortation et batunyo so balanarao. Terrain yo ke kokota wana. Et ce terrain très glissant. Ba kofinga yo mo. Ba non seulement ba fingo mais repère de na bonzamba muki oza nango po. De ba si sango. Ba to aussi so. Po modèle ba kobanda kofinga yo ya. Combat papa na ya musique eza combat oyo kokota. Okokate. Bima. Papa na réussir pour soko sengi $100 au piao. Mais réussite ya niveau notoriété papa na ndi yango to beti ya lisolo. Biso beta lisolo te ya makambu ndenga okoka ko subvenir na ba besoin na bino ya ndako. On a yo à réussir. Mais tant ya réussir à souvenir na ba besoin na bino. Bozaya na Davina Gola zo le kosinga mbongo na réseaux sociaux. Au moins la question to lito ba mama papa bino to za mambo bela ba oyo za na ngote. Donc eza bilo ba terrain mozo lingo kota bima wana. Parce que yo tango ba papa bino réussir biso to mona ke a échoué parce que na challenge na ba onde ba salela na musique na comparaison. Papa n'arrive pas à mettre la date. Papa soukera na stade ezaki ya polele ezanga contrôle ezanga billet ezanga c'est-à-dire te bosane lo morisho kaka bana effet bande on a biso basara ba cop na bango ya effet moi likafu moi mai bazaki na place VIP à l'honneur. Alors Taliana ndoya moi nanga pardon ma chérie bima o moi c'est kitoko mais niveau bon biso kwa mabe ozo complexe. Et puis bon biso bongo ça non papa no mo mutem yo obili sola gigola ne yindaka Taliana bima OK ni sika mabe mwana bima na place ozolingo kota bima Taliana bima pardon mama bino kwa kokota miniati mabe soki to lobete to lakio to lu bato quand bima mama bango bato akoma lukaza Taliana mona faire mais ya mama nini bato ba komi de Taliana Taliana sika no ma chérie bazo luka ba demi sœur na yo ba petit frère donc bato ba na respect ya bana te ba na respect ba bato ba bika Taliana mais ba bi mama no te ozomona mona na zaka mona malamu aka respect. Bon, peut-être que choka bango bébé on se voit que sur ba parents na bango c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et choka bango nyonso bana ba musicien. Bazaka choqué, ba sepela raté. Mais au boss na ke biso ton toloba likamu na réseaux sociaux sur papa na yo, to bete so papa na oaza artiste. To bete so papa na bino ya ndakuté.
yango justement yo lobaka réussir pour na aza papa no ya ndaku a subvenir na ba besoin na bino parce que tobeta so papa na bino ya showbiz papa kokite papa pakati papa suka na stade donc masolo na so tobeta lui ko traumatiser yo eza un niveau no te ya bima tika koya otalisa biso oh papa a réussi papa non a réussi te musique ezolia papa na bato boke komelaka bana na babiloko na ba commentaire na ba compte na ba botika bo sukisa bana motema c'est pas bien. Sortez les enfants de ces histoires-là. Voilà, merci beaucoup de mère. Nabanda Tokabwani Awa, bonne biso na prochaine émission. Au revoir.